Mes chers patriotes, mes chers frères et sœurs, Baninga, il y a Association de Bakongo Nzila Imosi. Je me présente, je suis le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Je suis en France. Alors, bande kopona banda, et loko liboso na pesa nanu téléphone nanga, parce que bato ebele bazolo bake, bazo yango biente. Téléphone nanga zali 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Bandeko soki na uti oleka lelo vraiment précipitamment parce que ça bandeko ya Bakongo ya association de Bakongo Nzila Imosi bauti ko la musangai. C'est-à-dire que bango baza ko presser toujours likambongo e banda. Bandeko nangai toza na victoire parce que Bakongo ba telemi de partout. Baza Canada, baza les États-Unis, baza na ba Norvège, baza na partout pa Bakongo bazali bandeko nangai ba telemi. Donc bandeko nanina bambino boye. Toza bato toboti bani belé na bamboka oyo. Et loko photo salango ezala organisé et légalisé. Parce que lelo yo tokozwa sal to kutani biso nyonso, tant mosu kokoso ekozanga te côté ba jeune ou bien côté ba mikolo, police aye surtout na ba documenté ezamala muté. Ya mwana bandeko nangai, il fallait to landa nzela ya l'état. Boboyebi ke nzela ya l'état bandeko nanga ezwaka mwa temps. Nzela l'état ezaka atiki bo bandika lelo mbala moko makamnyo sili. Mais bandeko toza na voix moko déjà malamu. Tosala ki déjà comité d'administration. Je suis le fondateur de cette association de Bakongo Nzila Imosi. Toza na président Kilombo. Toza na ba vice-président na bandi 3 ou 4. Toza na vice-président Maman Mvwezolo, toza na Basimi Balé. Toza na vice-présidente il y a association na biso Mama Makiese oyo bino boyebi na kombo ya Mama Pati Label. Toza na vice-président Pedro Kanda oyo bino boyebi mobundeli makasi ya Congo central surtout ya Bakongo. Donc Pedro Kanda bino nyonso boyebi ye. Jusque là na ba na tangi 3 mais na bakoza même 4. Bon toza na ba secrétaire, toza na ba trésorier, toza na nyonso. Maintenant ko présenter comité d'administration na prochainement. Toza pe na bato ba bengi ba conseiller neti ba ngoma ya Mbutangoma Edouard, azana bali na ba Corbeil, toza na papa Mbutanani Luyeye Philippe, toza pe na Mbuta Mbelolo azana Belgique. Bande konanga makambo soki na ndinga bien. Na bandi kalate bokomona mikanda suke bimi na koleka awa avant to entreprendre démarche ya banque. Bande kondinga bolobi ke boza penza pressé to kutana. En tout cas biso toza pressé na yango. Alors to sala nyonso bande konanga na mabondeli soki biloko ngo bimi avant fin août to kutana biso nyonso. Comme ça photo yebisa bat nyonso avant. Mais bande konanga na bay na bino boye. Biso ba Congo na libanda toze belé. Mais bateau batali yango eza presque à 20 000. Or, ceux qui vont intensifier, ko lakisango ko tanango partout, ko tindango partout, toko za même na 100 000. Parce que tant to banda penza musala, ceux qui za déjà na 4 000 ba Congo. Ezelo moko ya osaka nango te. Nazana ba encouragement n'était pas ba mbuta kinsala, ba te belé, bazo benga ba bi papa kozo masimate. Nazape na basi musuba to benga ba papa biso to bala ba Congo te. Mais ce que yoki ndinga bateletaka biso eza soni. Donc eloko oyo toki nango pela liboso. Bande konanga ba Congo. Soki boke na frontière ya Angola na ba Congo. Okono kuta ba policier kuna na bato bazana ba tennis civil bazoka ba mbongo, okuta bango tout ata mu Congo azate. Na yeko zo ndeko mususu auti na Manyanga abi pasteur kuna ba minere bimi. Mais bato bazozo ngo Bakongo bazate. To kesu na mwanda suki wapi toko kuta batu moko boye bazo benga ba kivusien nzoko bazo ba kivusien te. Dans toutes les sociétés oyo ya Bakongo mokonzi ya Kongo azate. Tant biso toza ko opter pour le fédéralisme, bato bazo benga ngo tribaliste te.
Fédéralisme eza division te. États-Unis eza fédéralisme. Allemagne, Suisse, Niger, eza mboka ebele. Bazaka na gouvernement central oyo ezo dirige bango nyonso. Mais mutu oyo aza na Berlin, akoko oya kozala mokonzi na bonité. Voilà le fédéralisme. Donc mutu mokonzi ya bon, faut azala mutu ya botama na bon ou bien aza mutu ya province wana. Mutu oyo kozala mokonzi na Berlin, azali mutu oyo abotama na Berlin, batu oyo bazaba autochtone ya kuna. C'est ça le fédéralisme. Fédéralisme est la division te, et ça peut tribalisme te, et ça la gérer na gouvernement central. Alors bango lokola, bayebi ke biso za ba minoritaire, balingi ba konza biso, balingi ba yiba biso, mais cette fois-ci tozoloba et kozwa faire. Bande ko bamuni makambo leki na Kinshasa kuna makambiso lobaka. Ezo komela bango ke balumumba bazaba nani ba héros fabriqués parce que tout le monde a na mokili moyibi babenga héros et salamate. Tout le monde a noté héros babenga après une année ba déclarer héros. Côté na biso Lumumba akufa na 61 babenga héros na 66 to yibika basalati. Alors baza ko yoka biloko wana baye ko sala monument ya Kasavubu na Kimpwanza. Or bande ko ngai biso tozwango en considération te pona nini? Parce que Kabila il fallait ça lango tango azalaki légitime. Aza ko salango aza illégitime, aza sans mandat présidentiel. Donc to considérer ngote na monument na yempe to considérer ngote. Mikolezo ya bande ko ngai na ko répondre na zuko lobela baninga na ngai ya Bundu ya Congo ndenge nani Mbuta Pedro alobela ki bango na ko lobela lisusu Marie Rose Kasavubu na Carole na ko lobela mo ka bebele oyo bayibi bango ba prévenir bango déjà ba bongama bayibisa bango ke pasteur Jacques Dinabanza fondateur ya association de Bakongo Nzila Imosi alingi a lobela biso. Voilà. Alors bandeko naza kombati côté association oyo na baninga na biso ya Bakongo te mais na batu ebeli batu mususu. Naza kombati na batu oyo ya Makamanzambe. Je suis le seul pasteur on a dénoncé ba sataniste et que ba ko répondre ngate parce que ngana bango to zanzela moko te. Nazali pasteur oyo nanu babenga nga faux pasteur te malgré batanga bakoma batu babenga biloko wana te. Alors na yambaka ser moko boye kombo na Hortense avant di soki na côté à Paris awa na koloba kombo na mikolo makamana mikolo ya kombo na Hortense aza mutu ya sataniste Ifonge Jean-François Ifonge oza na Bruxelles. Maman na je lui ai rendu des services na délivré mais le kola aza mutu ya milimo mabe après 2 ans ba bengani na sataniste Ifonge na Alimia pona ba ridiculiser nga mais na reporter ba plainte. Alors ce qui bino moni vidéo wana eza audio parce que maman wana so bomba na aliko bimisa elongité alors que azolo ba vérité il fallait abima. Ce moment yango bozongo vraiment en considération te eza na kati ya combat eza la physique combat eza la spirituel. Alors na ningi ko bakisa eloko musu bande ko ngai pour côté téléphone na zana problème. Téléphone le musu so na batu bazolo ngo to so ka bien téléphone oyo une semaine après apparition vidéo wana bande ko nga eza ki problème. Ba appel eleki belé. Ba musu bazo tika ba message moko ya mabe ya ko sepela te mais c'est pas grave. Qui n'a pas son numéro à l'okuta, baso benganga baso zongate, alors likamoza kitoko ndeko. Ba musu bazana mboka mususu soka tiki ba message na benga eto so ale soit 15 minutes 30 minutes bande ko ngai pardon. Je crois que téléphone nga oyo facture ko yami ba 300 ba 400 euros. Parce que likamboza makasi. Ba Congo ya partout ba telemi. Ba Congo ba lingi ko sakanati. Pona bato mbanza Congo. Bolobi na ngai ke bino pe botelemi mais bien sûr botelemi bozana kati ya makambo ngo balari ya Brazzaville babenga balobi bango batelemi mais c'est bien sûr bozana kati ya likambo ngo bande ko ngai nani na préciser soki yo mungala obala mu Congo et que mu Congo wana aza ko ya na réunion soki ye mu Congo wana lobi ke yo o accompagner ye o ko accompagner ye
Ce que le biso yo okota pour défendre l'intérêt à Congo central. C'est possible. Mais tu traiter en na réunion et assemblée générale. Ce qui yo za muluba obota bana ya ba Congo na Mkongo. Et que Mkongo wana aliko ya réunion, yo muluba olobi que nous accompagner bien sûr ils ont un problème té. Ce qui yo muluba olobi que te ngana bala Mkongo ngana okota na association oyo na défendre l'intérêt ba Congo ndeko nanga eza problème té. Ce qui okoya pour défendre l'intérêt ba Congo ndeko nanga ya problème té. Mais association eza ya ba Congo. Bande konanga yi tozana ba association ba sakata, tozana ba association ba luba, tozana ba association ya batetela, ba association ba swahili, ba association ba tout wana ba association na bango. Mais biso tozo porter préjudice na ba association na te. Mais tango bango ba yoki siko ke association ba Congo, bango nyos baza sur à l'est, baza sur na kimiate parce que biso toza ba guide. Ba yi bien. Biso toza ba guide et puis to ki moyibi na pa na biso te, to linga pe ki moyibi te. Bon mona ki na tango ya Joseph Kasavubu bah impayé ezalakate. Nous sommes les gestionnaires. Bah impayé ezalate. Alors bande konangai pona likama téléphone nangai bah oyo bakoko sunga ngai avant bakamakamo banda Western Union za partout oteka kombo ya Dinabanza Lukeba, monsieur Dinabanza Lukeba avec U. Na kozwango et edenga na so même 3-4 téléphones pour kana makambo yo otozo sala. C'est vrai ce qui ozoyo kango ozomona ngo eloko te mais eze eloko moko bande konanga naza kolala te parce que ba Congo ba telemi. Balobi nanga révolution bandaka na mutu moko bandana batu mbalete. Ta mfumu kimbangu atelemaka ayaki o demander indépendance spirituelle azaki moko. Ta mvuta zezalando atelemaka azalaka yemoko avant ba mbuta kasa ubaya. Tangu le roi Mizeli atelemaka yemoko. Tangu Kutino atelemaki yemoko. Tangu Nemo Andantsemi atelemaki yemoko. Tangu ngana telemi na telemi ngamoko. Biso banga na biso loko moko te. Toza ko loba yango pona Congo central bandeko tondimi liwa tondimi tout. Parce que c'est trop. Kabila mande sili asalaka gouvernement ya 48 ministres pas de Bakongo. Lelo yo alingi nini pona Bakongo tokoma koyoka na totosala ndenge nini. Et comme trop tard mon ami toko zonga su na simate. Alors bandeko nangai Nzambe apambola bino na leki lelo je suis 6 semaines wana na koleka su parce que lelo lundi le 9 juillet 2018 je suis sûr et certain que semaine wana susu yaba le 14 et le 15 nazasi na koleka lisusu pona na loba mi osika mususu après semaine okuna susu na koleka lisusu so mikande se bimi na bando koleka kaleka trop ndeko parce que vidéo na salon panga moko alo bandeko nangai naza ko pesa mbote mingi na famille Nzeza Landu na famille Kasavubu na famille Nemo Andantsemi na famille ya Mbuta Kimbangu na famille ya Bakongo nyonso oboyebi na famille ya Bakongo nyonso na comité d'administration bakombo boyoka kuna oba bengi ba vrai Congo à 100%. C'est-à-dire que ceux qui ont tie yepé atie ceux qui ont tie yepé atie tokozala na besoin ya bandeko nyonso oyo bayebi koloba basi mibali oyo bayebi koloba neti Kanda Pedro babenganga ngai na banozala mingi pona koloba te parce na za mingi na makama Nzambe babenganga o bayebi koloba bakoloba pona Congo central tokozonga susima te pe tokotika bango te bakoyoka sikoke bakongo pe balobaka bakoyoka yango sikoke bakongo pe balobaka. Province à Congo central c'est pour les Bakongo, province Équateur eza pona bangala, province ya Kasai eza pona baluba nazo kosa eloko moko te. Ndeko muso abenga lobi papa soke na nini na Congo central okokuta pokota balobi na Kiswahili balobi na français balobi na Kichinois ki Congo kutu balobi yango te. Bandeko na ngai
soki tokosala makasi te nga na bino Kikongo ezoko longwa na Bakongo eza kozala remplacé na Swahili. Soki tokosala makasi te dans 20 ans Kikongo ekoloba makoso kuna te. Même na Luozi omona bana mike bakomi koloba lingala o eza langi na biso te. Alors tokosala tout soki yo ye na Congo central eza polo ba Kikongo. Soko lingolo ba mnoka mboka na yo okunolobela na mboka na yo. Soko ye na Congo central biso ba oyo Kikongo tozo maîtriser ngo te. Tozo na ba mama vwezolo, tozo na ba nani o ba yebi yango ba kolakisa biso parce to komaka ngo bien. Mais koloba to ba muke mais to sala tout poto lobango ndenge pe baninga bazoko loba yango. Bande ko na ba Congo, vive le Congo central. Vive la République fédérale du Congo. Nzamba pambola bino komona iso.